Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na iso lelo liboso na bino kobakisa kaka un de plus. Na okola kotia kati na nga ni na nga kina loba moko ya lelo. Lelo na oloba ya likambo tolobaka conflit. Conflit eutaka wapi? Koswana na biso eutaka wapi? Ba querelle toaka nango ba incompréhension pe ntango nyonso makelele entre biso na biso. Nini epusaka biso na bamakelele wana? Nini etindika biso na bamakelele wana? Ndeko nango komona na bomoi meme ozokokima ba problème toujours komona kaka koza na incompréhension ata na ndeko moko ata yo olobi ete te nakimi na nga baproblème nalingi na nga koswana te nalingi na nga baconflit na bato te mo okose retrouve ndeko na nga ata mutu moko bozalaka toujours na incompréhension. Alors nini epusaka biso na baincompréhension wana nini ememelaka biso baincompréhension wana ntango nyonso yo na ndeko no boyokani ezalaka te yo na moninga boyokani ezali te tokomona ngo meme entre bapaster entre ba famille tout autour no meme na kati na liboto komonaka toujours tozalaka na baconflit me eutaka wapi nini epusaka biso nini ememelaka biso baconflit wana baconflit na biso eutaka mingi na baposa mitema na biso kola nini olingi kozala oyo ozali te mingi baconflit na biso source na yango eutaka bisika wana nalingi nazala oyo nazali te ekotinda nga nayi na baninga ekotinda nga nazaka ntango so na incompréhension na baninga mpe ekotinda nga ntango so nazaka na makelele na baninga me ndeko na nga soki yo mindimi lolenge ozali soki yo mibombi lolenge ozali ndeko na nga ekozala pase ozala na baenvie to ozala na baquerelle entre baninga na yo soki toke na makomi na nzambe makomi na nzambe eza koloba na biso nini ndeko na nga source ya conflit epai eutaka Jacques aza koloba ngo na 4 1 à 5 eza koloba na biso d'où vient l'élite et d'où vient les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, enviés et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des lites et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Eza makomi na nzambe, ezanga mtu nalobi te ya makomi na nzambe. Balobi koswana na biso eutaka wapi, bitumba na biso eutaka wapi, ezali baposa mitema na biso. Ezali baposa etondi na mitema na biso, nga mama José na yengi kozwa nyoso ekoma yanga. Alo na yeko mona mutu mususu azwa te, na yeko mona mutu mususu asala te. Une fois mutu moko asala eloko oyo nga naza yango, eboti kanda, eboti koswana, ebluki ba problème. Me liloba na nzambe eza koloba biso esengeli tosenga na nzambe. Liloba na nzambe eza kotalisa biso te esengeli toluka epa nzambe. Me tanke tokoluka mpe epa nzambe tokende koluka na motema mabe te. Esika na nde nzambe akokiselaka biso te esika ememelaka biso kanda mpe komema koswana entre biso. Oza koluka nzambe asembola loboko na likambo moko oza nango posa peut-être omoni yango epa moninga na yo. Oza na posa yo mpe okoma lokola baninga. Me motema netondisami mbindo. Motema netondisami kanda. Mobini na 3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Nzambe aza mosantu. Nzambe mutu apambolaka. Ndeko nanga o nyonso mutu aza nango na se ya mabele oyo. Mingi nzambe mutu apambolaka. Alo tango ndeko naza na eloko kumisa nzambe luka ete nzambe pa kokisela yo na tango motema nepetolami kasi motema netondisami na mabe yo moko oza kotambola mabe yo moko oza na kati na makambo ya mabe moza kozela nzambe apambola ndeko na nga nzambe asalaka bisika na kufa te. Nzambe aza mosantu. Tango nzambe asalaka alinga akuta bopeto alinga akuta bonzambe na ye alinga akuta monene ne kati na yo wana nzambe akokokisa alobini toza kozwa te po toza kosenga mabe mitema etondisami na mbindo mitema etondisami na kufa mitema etondisami na makambo ya mabe me toza kobelela nzambe esalelanga nzambe epesanga esika nzambe aza kopesa te oza koyeba kosenga te oza yeba koluka te na esika oluka kimia okomi koswanisa baoyo nzambe asili kosalela okomi kobundisa okomi meme bamisusu ndeko na nga bakoma capable me bakende koboma mutu kokende kosakrifie mutu eloko ozoluka mwa nzambe asalelo yango te paske yo moko oza mbindo oza na bosoto alo nzambe alobi boza kozwa te paske oza kosenga mabe
peut-être eloko za koluka obomela moninga na yo osala moninga no mabe esika oza kosengela esika nzambe aza komonela te. Ndeko na ngai eza lokola mwana azosenga ombeli na ndimi te na para moko mwana akokosenga mbeli abi te mwana zwa mbeli yango oyo soki ayebi ke mwana nakomi na age akoyeba kosimba mbeli te. Ata mwana naza kolela ndenge nini, ata mwana akomi na niveau abundisa moninga ni aza pembeni na ye, mama kozwa mbeli te to papa bakozwa mbeli ante apesa na mwana. Eza lolenge nzambe aza koloba bisika nini bakobunda na biso na koswana na biso eza kouta eza kosalema na bisika ya baposa mitema na biso. Tozoyeba kosenga te tokosenga nzambe eloko esengeli osenga te. Okosenga nzambe eloko eza ya yo te. Okosenga nzambe eloko ya bongisela yo te. Alo ekomema kanda, ekomema zuwa, ekomema koyina, epe ekomema koboma, ekotinda yo oluko destabilize baninga, ekotinda okana makambo ya mabe mabe. Pona ni okosenga eloko ezali ya yo te. Okosenga eloko oyo nzambe abongiseli yo te. Ndeko na liloba ezaloba, toza kosenga mabe. Para nini akoloba te mwana nga ayebi kokumba mutuka te, mwana asengi contact, papa pesanga mama pesanga nakende kokumba mutuka. Para moko ta kozwa apesa na mwana. Po yebi ke une fois mwana azwi yango, kaka ndenge aza kokota, kaka na parking wana, asi amoni skandale mwana kosala. Liloba toza kosenga mabe, tozosenga oyo ezali ya yo te. Ndeko na nga petolama. Petolama kati na yo. Zala oyo esengeli kozala. Zala oyo ya nzambe. Koanvie te, kobundisa te, koswanisa te. Luka yo mipetola, omitala eske lolenge nazali. Eloko soki nasengi nzambe. Ebongi na nga, ekoki na nga, ezali ya nga. Po ya makamsu ndeko na nga tosengaka nzambe. Nzambe azomono bisika yo zosengela ete. Okoko luko banda kobundisa bandeko na yo kobundisa baninga eloko zobundisa baza komona esika wana te. Toluka bakerel te entre biso, toluka koswana te, toluka koyinanaka te, toluka tosalanaka bamabe te mpona eloko oyo oza kolinga kokoposa motema na yo olingi kozala kaka oyo osengeli ozala me ezali ya yo te ndeko na nga. Eyala mutu mususu nzambe akela ye na vi na ye esengeli akoma docteur, mususu nzambe akela esengeli akoma magistrat, mususu nzambe akela akoma femme d'affaires, mususu nzambe akela ye akoma soki autorité moko. Me ndeko na nga tanke yo oza koluka ozala oyo osengeli ozala te, omoni epai tokonyokwamaka, omoni epai tokokomplikaka bavi, epai omoni tokolukaka mabe. Musu balobi babengi apôtre, musu babengi prophète, musu babengi pasteur, musu babengi évangéliste. Mais tant que yo prophète okomi koluka osala mosala évangéliste, omoni epai ba problème ekocreye kati na biso. Baposa mitema. Posa mitema ekotinda biso na nini kozwa nyonso nga mama Josiane nakokisa nyonso ezala ngai. Me nzambe akomonaka na eloko moko. Me na nini koapare, na nini kozwa nyonso ezala mpo na nga. Nanga soko olingi kokufela biloko ya mokili oyo na detruire baninga na mpona kokisa nyonso, ozoyeba koluka te, ozoyeba kosenga te, etindi okota bisika mbindo, etindi osakrifie baninga, etindi osala po posa motema na ekokisama. Yebake na ntango ndeko na nga okomi enemi ya nzambe. Ata osambelaka, ata babengaka yo nani, ata yo muto ovanda na groupe nini, ndeko na nga tanke yo oza nanu na mbindo na yo, yeba oza enemi ya nzambe. Ebongo ntango posa motema na ekotinda yo oboma, osala mabe, osakrifie, oluka, ozwa nyonso, ndeko na nga yeba na ntango wana nzambe akomi mosika na yo. Po makomi eza koloba na biso soko olingi kozala moninga ya nzambe, tambola na bopeto na ye. Ndeko na nga mokili oyo baliloba nzambe eza koloba na biso, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. En réalité dans l'homme c'est l'esprit ndeko na nga. Soki esprit na yo eza kotambola dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la sainteté de Dieu, dans yebaki bilembo na nzambe mutu eza koakompanye yo. Si soko oza kotambola molimo na eza kotambola kati na kufa, nde balobi na kati na mabe, ndeko na kosatendre te ke ya solo mokili koaklame yo, ya solo mokili kotombola yo.
mais pas nzambe oza mosika nde alobi oya koluka. Ne savez-vous pas l'amour du monde, inimitié contre Dieu? Tangu biso komipesa na biloko ya mokili oyo, yo posa motema etondi, ndeko wana asali boye nga nasali te mpo na nini? Ndeko wana akomi mutu boye mpo na nini nga nakomi te? Ndeko wana kutu akendeki boye eloko wana asimbi, pourkui nga nasimba yango te? Ndeko wana azwi yango, oyebi te soki nzambe mutu apamboli ye. Ndeko wana azwi yango, oyebi te ke ezalaki likambo ya nzambe na bomoi na ye. Ndeko wana azwi yango, oyebi te promese nini ezalaki na nzambe mpo akokisa eloko wana. Telema yo oyebi te, osi olula mokili, lolenge omoni oluki te, olingi koyeba te, olingi kokomprendre te, esenge kutotuna ndeko nango osali ndenge nini mpo simba eloko oyo. Nde nini okomi na niveau ya boye ndeko na ngai, okoki kosunga nga te, oyoki ndeko lolenge nzambe apamboli ye. Na esika ntango oza na kati na bonzambe, okoyeba soki likabo euti epa nzambe to likabo euti na nzela na mabe. Na esika okososola soki ozali ya nzambe okoloba te lolenge ndeko na nga bapamboli ye. Oyo eza likabo ya bonzambe te, nakende mosika nini naluka mabe te. Oyo eza likabo ya nzambe, tika nayamba ngo nalanda nzela ndeko na nga, nzambe mpe akopambola nga na lolenge na nga. Po nzambe apambola biso ndenge moko te ndeko na nga. Natali na makomi na nzambe, nzambe aki kopambola moto na lolenge na ye. Eza na baka ya baso bazali kobota te na Bible, mokomona nzambe asalela mwasi na lolenge na ye. Ezali na bikamo tokotanga na Bible, mokomona moto na moto abande kozwa bikamo ane na lolenge na ye. Sikoyo ndeko na ngoli kozwa bikamo ya lolenge ya ndeko na yo. Nzambe asalaka lolenge wana te. Nzambe lolenge asalaka selo yo, mpe asalaka lolenge bomoi ezali ndenge akelela yo. Balobi, d'où vient les lits et les querelles parmi vous? Bitumba na koswano tozalaka nango butu moi eutaka wapi? Na baposa mitema. Nakokana kaka na mama Blandine, nakokana kaka na mama Mami, nakokana kaka na mutu boye, pona nini azabo nga nazali te. Ndeko na nga te. Nzambe asalelaka moto na lolenge na ye. Nzambe apesaka motu na motu selo mesure ya kondimane pe ya misala na ye. Yo nikozwa mesure ya oya yo te. Esike memelaka biso koswana. Potangu yo kosimba, eza ya yo te. Ekomi ngai, ekomi pasi, ekomi minyoko. Okomi pona yo, ozeba lolenge ya kokitisa yango te. Ememelo problème, ememelo bitumba, ememelo koswana, okomi komituna. Me paske olukaki yango na lolenge ya mabe. Olinga kokokana na muninga. Olingaki kokoma lokola ye. Baposa mitema. Nanga na ebiso nzamba apambolaka. Akopambolo selo oyo lolenge ozali. Faire l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ndeko nanga na soso leloko wana. Mingi tanto priaka, onanga to pia ba sujet de prière. Mais oyo ezalaka plus profond. Yango nzambe exaucaka biso. Oto bimisaka na monoko te. Oto pesa ba sujet de prière te. Mais oyo peize ezalaka koza kokufa nango na motema na yo. Yango nzambe akokiselaka biso. Yango alobi oza kosenga mabe yango tozozwa te. Osa ya ndunda mena osenga nzambe bafri. Tosenga pa nzambe bongo. Yango alobi vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Boza kosenga na posa kokokisa ba rêve boza nango. Ba rêve oza nango ndeko nanga. Eza ba rêve eza ya volonté ya nzambe. Ba projet ozali nango. Eza ya volonté ya nzambe. To ezali ba posa na yo pona kolakisa mokili te ke ngape mama Josiane nazalaka. Ndeko nanga tema nzambe alinga biso, pe nzambe ayebi biso. Yango alobaka akokisela mutu na mutu selo kondima na ye. Kondima nanga soki ezali ya degré oyo ezali nde nzambe pe akokisela. Ndeko nanga kokasa te so na bundisi yo to na swanisi yo nde na kozwa eloko yo ozali na yango te. Eloko tobosanaka. Batu boni baluka kokopie bato na mokili. Batu boni baluka kozala lolenge ya bato misusu me batikala kozala te. Okoluka ndeko nanga eloko mutu aluka kokopie mutu akendaka nango mosika te.
yango komona so totali na nzela basalela nzambe okomona moto abandaki akei ake de quelque temps atelemi parceke ali kosala eloko amonaki epa moto mosusu tokomona moto mosusu aza kobala ake libala kaka mpo baninga babalaki me ta komi na libala inane 2 ans 3 ans oki libala ekufi moto mosusu alukaka na voyage aza kokende ayebi biti nini na voyage azosala te mpo kaka balobaki kete so ovoyage baninga bakovoyage nga mpe fo na voyage ndeko na nga koluka kosala eloko te paske omoni baninga mpe koluka te okóma na ene na baninga paske omoni ke ye ndenge nakomi boye ezali mabe ndeko na nga esika nzambe akokiselaka biso te sepela na oyo nyonso oza komona baninga luka ete okumisa nzambe banzambe ezwa lokumu oyo okokisa epa baninga ezali ya solo moka na yo nga mpe okokokisela nga na lolenge na nga ntango toluka tokóma na lolenge ya baninga bana koswana eyaka mpe ekoti kati na biso esika monguna akose glorifiaka bakonflit na biso ndeko na nga so otali bakonflit nyonso tozali nango na mokili oyo eza kaka baposa mitema nalingi kozala na nyonso nalingi kozwa contrôle na nyonso nalingi kozala oyo nalingi kozala eza ndeko na nga pasi mpe minyoko conflit mosu eutaka wapi omona papa aza responsable aza papa aza vraiment na dignité na ye nyonso me tellement ke aza koanvie posa motema na aza kolula libanda na esika bongisa oyo aye na esika azali akomi kolula oyo ya libanda akomi koanvie oyo ya libanda etindi nini etindi bitumba mpe bakerele na kati na libota okomona mama oyo omoni osepeli me tellement baposa mitema ekomemela posa mokili oyo andimi koseloigne na nzambe andimi kokende mosika na nzambe andimi kosala makambo ya mabe meme koboma meme koswanisa bato kobundisa mpo nini akokisa kaka oyo ezali baposa mitema na ye okomona bilenge basi mibali andimi vraiment sala moninga ne mabe andimi vraiment abundisa moninga okomona mpe bana biso mpe aluki mpe aboma yango tokomona lelo kotia na bapoison posa mitema bapoison ekoti kokende bandako ya nganga kokota bisika mbindo mpoka na kodétruire ka mpo na konuire kaka mpo na kodestabilize mpo nini posa mitema ndeko na nga soki tobimaka ta na eloko moko na mokili oyo na koloba solo nyonso tobundelaka eza na litomba me tanke na mondo oyo ndenge tobimaka na bambumwa bamama na eloko te mpe lolenge tokendaka na eloko te ndeko na nga nakamwaka tobomanaka mpo na nini tobomanaka mpo na nini toyinanaka mpo na nini toswanaka mpo na nini tanke nayebi ke na miniti oyo nakomema mema te eloko ya litoi moko te tellement nzambe alingi biso mingi alukaka ete milimo na biso ezala vraiment oyo epetolami eza mitema oyo etondisami na bonzambe nzambe tellement alingi biso mingi yango alingaka ete milimo na biso ezala ya bonzambe oyo apesa biso molimo santu azala ntango nyonso na communication na biso molimo santu azala toujours na présence ne kati na biso me ntango baposa mabe eyaka kati na biso oyo eza kolimite biso na nzambe oyo ezali kotia barrière biso na nzambe oyo ezali kolongola grâce ya nzambe likolo na bomoi na biso likolo na baposa mokili ndeko na nga esika tokoseloigne na nzambe mpe tokosatache na mokili me ndeko na nga tanke yo kosatache na mokili yebaka yo na nzambe bwana relation moko te okozala ami ya mokili oyo yeba epai esi ozali enemi na ye alopo ozala enemi ya nzambe te kolula biloko ya mokili te koswanisa baninga mpo na biloko ya mokili te koyina baninga te mpo na biloko ya mokili te koboya baninga te mpo na biloko ya mokili nyonso ezali vanité de vanité ecclésiaste eza koloba vanité de vanité poursuit devant nzambe apambole na gauche yo mpe akopambola na droite ye apambolaki na eloko mosusu yo akopambola na eloko mosusu mpo na nini tokobomana
pona nini tokosala na mabe, pona nini tokoluka na bitumba. Na tanke yo nzambe akopambola na lolenge na yo, nga mpe akopambola nga na lolenge na nga. Ndeko na nga ta tokoreconnaitre babenediction ya nzambe akitisa kati na biso, esika tokotombolaka gloire na ye, esika tokoelevaka trône de gloire na ye. Mais tanke tokoignora grâce ya nzambe na bomoi na biso, ekozala toujours pasi ndeko na nga. Balingaka tant tokosenga ye, tosengo ezali volonté na ye. Pona moni moninga na nga asali likambo nga mpe nzambe ekokisela nga, eza volonté ya nzambe te. Volonté ya nzambe ezali mpona ndeko wana, volonté ya nzambe epana eza eloko mosusu. Mpona ntoni koforce nzambe na makambo eza ya ye te. Ndeko na nga toluka toforsaka nzambe na oyo eza bonzambe te. Toluka te totindikaka nzambe te. Nzambe nesengeli atindika biso, me biso tokoma kotindika nzambe mpo nini? Akokiselaka mama Josiane te. Ndeko na nga so nzambe alobe mama Josiane mpo na yo esuki esika oyo, mpo na nini kokomisa nzambe na nzambe alobi mama Josiane mpo na yo awa nde ya yo ekokisami, oyo ekomi ya mutu mutu. Pourquoi lisenge na bunda? Pourquoi esenge na bundisa? Nzambe ayebi ndenge asala makambo na ye. Ndeko na nga toyinana te, tobomana te, toluka ntango na nyonso tosengaka nzambe. Na nyonso tosengaka nzambe ezala toujours volonté na ye. Ndeko na nga nalobaka volonté ya nzambe eyaka toujours na makambo ya kitoko. Ndeko na nga nzambe nalola na ye liboso na posa motema na nga esengeli kokisela nga boye, mais que ça soit ta volonté. Ndeko na nga que ça soit volonté ya nzambe, parce que nzambe ayebi biloko nini atia kati na yo. Liboso akela yo, liboso ya na mokilo ndeko na nga, nzambe ayebaki nini abongisela yo. Nini ezali ya yo, nini ezali ya yo te. Nini esengeli osimba, nini esengeli osimba te. Na esika nde tolobaka senga siko nzambe na volonté na ye. Po so ezali volonté na ye akotrace yango pa koba non na bongisela mama Josiane esengela ye na pesa eloko boye. Akomi kosenga nge eloko oyo tika na pesa ye parce que nga na bongiseli ke eloko ezali ya ye. Me nzambe abongiseli ngai lipa, nga na komosenga nzambe mikate. Ndeko na nga na kotikala kozwa mikate te, po na plan ya nzambe mikate ezali te. Na plan ya nzambe ezali lipa. Pourquoi nga na komosenga nzambe mikate? Esika tokobongisama tosenga nzambe oyo ezali volonté na ye. Na kosenga nzambe volonté na ye, na kosenga nzambe ezali mokano na ye. Na tanke yo mwana na nzambe ososoli ete ya solo nzambe apesaka biso selo mabongisameli na ye, nzambe akokiselaka biso selo bapromese na ye. Na koswanisa ndeko na nga te, na kobundisa ndeko na ngai te, na koyina ndeko na ngai te, me na kotombola nzambe na wanzambe ye azwi lipa, nga na kozwa mikate. Na tango wana nzambe akoyeba koba solo mwana nga tika na pambola yo na oyo ezali onabongisela yo. Okomona pe tango kosimba lipamboli wana ndeko na ngai okotondisa makati na esengo, parce que ezali oyo nzambe abongisela yo. Totika koswanaka mpona ndeko apambwami yo pambwami te. Totika kobunda mpo ndeko asali eloko yo osali te. Totika tanke bana na nzambe, tanke parole de Dieu eza kati na biso, tanke tokoyeba nzambe tondimela, tanke tokososola nzambe totambola kati na ye, tanke tokoyeba ete akufa na ekulusu mpe na ngongo atindela biso molimo santo, molimo santo amutu akokambaka biso butu moi. Ndeko na nga toluka bilembo wana ekamba bomoi na biso, apelisa ntango somwinda na tanke nga na nani ata esika mabe, molimo santo aintervene. Non mama Josiane olingi kotambola na mabunga, non mama Josiane bisika okei mabe. Toluka tanso présence ya molimo santo ekolongola koswana, ekolongola bakerele, ekolongola bakonflit, ekolongola bitumba mpe komemela biso ntango nyonso kimia na Yesu Masiya oyo alobaki nakei natikeli bino kimia o mokili ekotikala kopesa bino te. Ndeko na nga kimia na nzambe. Me bato ya mokili batunaka nde nino ali na baprobleme ebele boye moza na kimia, po ye moko alobi kimia o nga na kopesa bino, mokili ekotikala kopesa biso yango te. Tika ete nzambe na lola mokokisi na bilaka oyo alobi na makomine ete tosenga na lolenge ya bonzambe, tosenga na ndenge ya mabe te. Totika koswana, totika koyinana mpo nzambe apamboli ndeko na nga. Senga nzambe akopesa yo, senga nzambe me ezala pe volonté na ye, ezala pe mokano na ye.
tikete nzambe na lola pambola bino. Que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble. Nzambe akokisaka posa mitema na bana ye. Ayeba kokokisa baposa mitema na bino. Ayeba kobakisa lisusu ezanga ekati na bino. Oyo azalaki nzambe bakokisa bosenga na bino. Ndeko na ngai yo moko yebi bosenga no liboso na nzambe kasi eza na lolenge ya volonté ne parce que soki eza kati na volonté na ye ekomema lobiko mpe elonga po kozanga kotatola monene na nzambe te oyo azali juste fidèle. Que Dieu vous bénisse. On est toujours ensemble. Merci beaucoup.